Donc le roi est mal à l'aise, il faut être mal à l'aise dans faire la Jeep. Jeep est un bien matériel. Musique, Moussa, on a rendu au Sala Moussala. Travail, on a rendu au Jeep. Et au Koufa lobby, tout comme peut Koufa Lelo, les gens n'ont pas bien matériel. Ils ont un bon côté. Ils ont tout le monde. Oh, les gars, dans le quartier, ailleurs. On a fait faire retourner, ils sont quittés pour la nuit. On peut se raison là. C'est ça. Donc, ils ont une invitation à tout le monde. Oh, allez, quand le quartier latin, à tout ça là 2 semaines, à tout ça là 2 jours, à tout ça là 3 jours. Ils ont une invitation à tout le monde. Ma solo, il fallait que soleil bah où est la qui roi. Bon, on a ce que l'on a côté. On a bien on peut dire que tout le monde siko. Mais ils allaient bien. Attends, moninga, on a un Ferrari, un simple travailleur, na quartier latin. Depuis na côté quartier latin, on a un simple travailleur. Il est un simple travailleur. Mon so côté na fali. Tout n'est question. Mais tout le soleil, côté na soleil, tout le monde a la réponse à ça. Et ça a senti mais nakata palin père akabola raba na l'art nzela moroté et puis bénédiction nzambe ya nzela moroté na tout le monde. Donc chacun a na ngonga na et puis ça na tanango et pas ko follow m'aider trop tard ils a raté ba 10 points za bloka mike bo banga na binote puis surtout yo banga na hote ko non na zo ki Egypte na zo ba clair na zo Egypte so na lo ki ke na zo ki jik na biso ke non nata ta la plan yango na bien te plan yango donc na zo ki te ya on a le bike ils bangisa na ngopenga ite za na ngopelo moroté pas ko follow m'aider retard et puis impossible d'arrêter quand on a un jeep pas un Mickey. Bonjour, bonsoir, Balandi, émission Mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium. Soki bino boza makambo, biso na Congo Millennium toza solution. Kaka ndenge za la émission ya lelo balobi nazanga moko te na plateau na nga nazana aso. Pona zoaye balandi émission Mal à l'aise na sali boy. Poka po azu Egypte. Na profite na pese ba bonjour. Bonjour aso. Bonjour Nata. Boni masangwa quartier latin. Ouais, quartier latin, pepele à l'aise, très à l'aise même. C'est moi qui a soit ça de musique, bien ça l'orchestre na ye so boye. Non, on a ça l'orchestre, on est arabe le bela ba congolais, ndé ba mesana ba surtout ba kino. Tout ça mon gam tabeti tourne na studio, à côté mon plan na yo wa ça l'orchestre. Donc on a ça l'orchestre été. Voilà balandi émission Mal à l'aise à sala na ye orchestre été azana ka pembe na vie Rambo na profiter na pesa Rambo te pa ya mon boss Ricky di Benz. Balobi motema maman jolie di Benz, maman sociale, maman pomme verte, balobi nguli ya papa di Benz donc ba umela na bango na yebiki biso kalaté na Congo Millennium tozo za bonne fête na biso bino sur na site na bino bozo ba bonne fête biso ya biso boss Ricky di Benz donc ya bi malaise la pongi. Merci à toi aussi mon Jacques Mailanda balobi moto a remplacer awana na monante mon vieux Jacques Mailanda aso Basango ya 32 ans anniversaire à quartier latin jour on est les gars ndeni ils a qui kafu ya sakanate donc dégâts donc les gars qui très bien qui toko sakanate puis biso tout toi qui na sentiment y compris na président ngai ko folomide abada abili munyampara donc biso to qui pepele na ba collègue nanga tout na ba bayaki ba ancien na ba biso tozali donc pepele. Yo mona ki bancien bozaki na mpo yo aso Ferrari na bengo bena kombo na za muto akala da yakala pena wanga za mwa mkina ndo talo na TV collègue yo te ouais pour comprendre kaka aso ayaza trop muto ba jamais azo me mon pe émission tozo kende kala nde yazo linga tango mona ni ba ancien oyo kuta o bakuta yo esala ki na ndeni donc ça a un plaisir pour il est capable de belé mikole belé tout ça qui na bon sur podium mon côté tout sur podium mon côté malgré tout solo na ba misusu mais cause à la podium mon yemba na sentiment on a fait wana donc ça nga donc trop bien quoi misusu wana ba on te point bon consolaté na nga photo contact les a raté même na Facebook tout le monde a raté même tout le monde na Facebook ba numéro za ba WhatsApp to solo ka ba misunde tout le monde a raté c'est ça. Voilà, monsieur Amona Nakate, mon vieux Adélar Lema, Balobi, Oumina Nayo, Mireille, Kwankuputu, eh bien, il faut bon que ça place au Kouakuputu, Mireille, Kouakuputu, Bambo Tebele, Freddy Makambo, les bourgeois,
umela na yo eloko pena le kitinga na ta mal à l'aise na lukaso masola ba jeep ba misu ba jeep na ebite aso mais na moni pe ba note yo nde yo bakati yo kateni na yo. Donc le roi yo mal à l'aise, faut tchanga mal à l'aise na faire à jeep eza nango bien matériel musique musala ngo ya rande ko sala musala donc travail na onde yango wana no jeep ekokufa pe lobi tout qu'on peut kokufa lelo les ans pas bien matériel ça va bien mais ce que et là mo ba pesi bino ngo ka bo vendre no aso atane na za bo boss na ngaki di benza lobi mo na tande za bo mo ketch wana yilo yango bi sentiment ni salanga. Oui, c'est le sentiment bien sûr. C'est le sentiment mais nakata palin père kabola rabana l'art nzela morote. Et puis bénédiction nzambe ya nzela morote na tout le monde. Donc chacun a chacun azana ngonga na et puis ça natana ngo. Et pas ko follow m'aider trop tard ils ala raté ba 10 points za bloka mike. Bobanga na bino te puis surtout yo banga na ote quoi. Surtout nga lobi na banga te en tout cas na banga ka te ne lobi mais aso balande mission malaise banga yeba est-ce que ozwa ki besoin ki te pozo lo bango na ndenge mo ba yebite est-ce que ozwi jeep besoin te. Non na zwa ki jeep te na zo lo ba clair na zo jeep te so na lo ba ki ke na zo ki jeep na biso ke non nata tala plan yango wana bien te plan yango donc na zwa ki te ya on a lobi ke ezo bangisa na ngo pe ngai te za na ngo pe logo moko te pas ko follow mide retard ezate. Et puis impossible d'arrêter quand on a un jeep. Pas c'est pour cela que nous avons bangaté, nous avons pété. Il va payer nos cadeaux dimanche, mon beau bisou tout bien ben il y a on a caméra ta joie, il y a événement tout ça qui te met tout le monde a ba surprise à cadeau. Il peut être riche, on usi ta congélateur. Les jours on a vous avez des jours événement, le deuxième événement, il y a barbecue, vous avez qui présent, yo vous avez qui mboule beta qui et ça la magité donc. On a habité ce qui fait à reporter quel jour on a habité. Mais ils ont mais ce que des l'équipe n'ont pas des assoutis. Les alliés. Et puis nous on a beaucoup fêté beaux apéka vivant. Beaux apéka les jours en haut. Et bah remise à ba cadeau et tika laki. Ou bah aux assos peine aux assos on a bête tellement bouillon on a parlé ni on se macam. Nous si you peux aux apéka pour la jeep déjà au katani. Na ba congélateur ba vélo ba sauce on de lobby. Est-ce que you peux aussi au reçoit? Bon, ndenge lobeli na jeep na katani. Wana façon na yo lobela. Eza ko katana te ko katana ra na chiki. Vous comprenez? Ko katana. Mais ndenge comme liste bimi. La musique ko katana ra na ba voyage, a katana voyage. C'est pas quoi voyage. Pour jeep so biloto biloto ba 8000. Des voyages yaka ndeti mundu mabisinga menga kuna oteka kuna nga sta mbolonga moi na oteka na luka voyage. Eza déjà pas de ko katani. Na lobby, eza pas bien sûr. Pas bien matériel. Na lo belo moko tozara ebele na quartier la tête puis tozara ke belé so na retourne question moko tonga la kenara poto na ko beta Zénith de Paris na 2007 batu batika laka ba imaka mais er mo ba mona ngoza normal ya lo kwa ngape batu bazui jeep na ronyonga mais na trouva ngoza normal mais moni na ndenge pe nous banana mopa o ba se wana na hotela na taki vidéo mo pe na sobola te bilo ba kaki boy bobi na pina na ba Zénith et niveau na pe yo zalaki ou bien kozonga na groupe webe deke ba opesa la cadeau yango wele kozonga pa kofi on kofi ko ka za na ba boule na ipo mopa za na ba boule na bi aso te ifo azela nan wana ndenge yo lobi mais ndenge la sola na velanga eza na ngo bongo te. Notre loba tout à l'heure kini balobaka Congo balobaka na bango kaka mais secret ya kati ya ngala venanga etali biso mibali donc nyoso ya loba na TV te nyoso ya rapper expliquer te weza ba secret moko intérieur wana zoloba na te so ba secret nini po ba secret ezaki ya malamu ezaki ya ba jeep waninga so na moni ba maase ba nani ba tebele ba zuo kutu o baza ba kopusa na te banda na makambo yo banda makamba musique bango ba zuo monte ke pa peso salope bien te ke te na ndinga bo moto ya so wa moto atanga peso ezalelo apesi ben ngana mwa ke na bosamu sana ngabe ke pa na onyonga si onyonga na yo mengai na pesi merci beaucoup na boss nanga le quadra koraman na acte salagi ba jeep donc ve umela lisusu donc umela zala pinda donc tous ala na yo wana zo flatter po lemba la simata su kombo na yo mbala sima yo bidata mbala sima kasi on a lobi po lobi ba surprise musu ezali on zo flatter na émission po mbala simata kombo na yo tango ngana ndako bela mopa o mokonzi na pardon mais aki pe flatterie
kasi le pomba bi mo pa boya ki kozongisa ya bi petit on a venu pena ya longa pena mingi asezonga susu te ma mettre mo teno wana siko c'est l'ambiance émission en tout cas bon là vous comprendre moninga depuis na ba patron ba orchestre na Congo na mona leader wa motema la mulwa ko fite wa limbisa ka facile wa ko follow me na mona na nte na Congo mo bimba na ba leader to ntalimbisa lwa ko follow me de tika lo mona ite pasa lokola kofi eza rankine lokola kofi lo midinga pena tika na mona wande bolo baka uvana na déjà chance wana te avant dakana bino OK mukolo za chance avant na yo comprendre ko c'est la ki makambo to mona na lobi na ngabongo te na bika mukolo za chance avant na yo comprendre d'accord aso balande mission malaise bani ba mona boza mi ozandu de mano lo mobo oyo pina e marka yo la ozaka na quartier latin c'est bozaka bino nyonso moi 2 secondes ka ko semo lo wana poza yo pina oza pina chanteur donc jamais ko lega na mission nga o beta tamo lo mo asiete ngaiti moi sala ka mo be obwaka nga na nzembo ngwesanga biata na mo vocal ngo kila monganga soki apesi ngai ya koliaka mungo ekosala bien régime docteur soki a décidé namelaka ti ezanga sukali problème eza te kasi soki mponga na bika monganga mpe ekisinga kolinga yo aponelinga liwa ye soki okotia ntembe na amour na ngai meka kokoma koka okomona nga na kopusa velo na yo nata ye mal à l'aise. Bravo, en tout cas vraiment babi musala ndeza nango musala pinda eza nango mais chance ndeza te chance ya panzambe chance ya panzambe on a kiste kisi neti kisi ndeni babi bazo te ya kisi wana te ya pharmacie te babe misupo bazo jipe ba lekisi bato yo même somo no banga ko pona babi sengo za mwana jeune fille ozo banga ko kota po sengo mwana nalobi kozwa kisi pozwa jeep ezelo mogote ogenda kwa nganka pozwa jeep ezana ngolo te seki soki bachile lo poto na quartier te seki ba mama ba na ba papa ba kufa soki bango bagenda kozwa kisi mais musique ezana na bo non wana ndenge to tchala mutu na biso mera na bongo te so ezaka bongo meta musu pe na quartier te na beta te to musu ba poto na kenda pete so ezaka bongo donc wana sala moi ebele na quartier latin na vina ngarambo seki ezaka ngolo kuta aso ese lo paste que mo la merveille rambo azupe na mutuka mais yo pina aso soda aso miso bien au presse miso bien au leader aux elote non eza dans l'elote eza dans normal na tout tout à l'heure batu nyoso bazwa kanzela moko te okomona pe boyo bota mal ko la boso petit moko boyo okomta musu na ba 40 ans petit okomka na 25 ans maman 100 millions de dollars yo kota musu 1000 pamba na ozwa te eza dans normal moi c'est vraiment trouver tout eza normal tout le monde a nyonso ya pamba parce que eza volonté ya nzambe o nzambe le salama yango salamaka o salama na contre volonté na eza raté donc c'est salami bongo eza normal ya mo ngana trouver normal na zanga normal so na iloko bat mususu nde ba kabule ba chip na foire azuite tant so na kwa na biso ngaba mona ngate na obimate nazwa ki chip te na oleka c'est que quand même soni pour ba tino saki simana yo babike ya so ya na ba babitu momino ya poto ya ki po babike bo fêter avec na champagne bo fêter les bo zwa jeep atara bo jeep ezate c'est wana ma simta ki na champagne ngana ki na champagne te ngana ki na ngaka ndule ma sai beki ya kozwa mutuka yebaki ya kozwa yango ki na champagne yo yebeki no kozwa te bon ngana yaki na ngaka nazwa te donc elobela ngelo te na ki na esprit yo na so na zui pete na zui ka te donc yo mona taki na ngalaise pepele oyo bengisi momi auti mikila ye na bengisi mutu te momi auti mikila ye na champagne po afungula ngo pena bwaka ngo pena na mutuka loka babwaka tsamba pe so bakongo mwa likasu mais wata boye kombono benizate non eza na ngobongo te kande to kanisaka ko kanseleki biso trop ko bule peleki biso trop bakinoa yo mo to bulaka na mama mususu ifaki pa to bule to mo bulango to bulaka trop tellement to mo dépasser ba boule likola ba boule to mo bule na mama mususu ifalaki pa to bule to mo bulango donc ngana yaki na esprit soki na zui te yo mo ngana na pepe na lo balanga na seka so yaki jour wana ngamo na tendance nanga omona ki batu ba aussi na obeta ba maboko na sepela bango ensemble donc nazaki na normal esengo na bango esengo na ngaba muninga zui sepela pour mukonga pe na kozwa ba ko sepela muninga zui sepela mais quelque part toza batu moi kento ezalaki ya sura ndenga bien ba beto toza batu bien sûr toza biso batu mais muna mutana ndenge na façon na
pour mutu mususu azaki wana soka zwaki te tant soba mususu ba piquer ba crise ah so mutu mo azui na yete azoseka na ye donc bozo mona ngote ezana normal donc na trouve ngo normal ya ngo gravité soka mokili pete fin du monde pete donc yesu pa yaki ne jour wana te et non kaka ambiance tozo fêter o bazo ba cadeau bazwaki ba meilleur artiste ba bagi kuna ya quartier la te baleka nani baleka ki wana moi 2 3 comme wana venanga Suzuki alika ki na zwaki moi trophée na ye na monaki ya ngolo na sachet moi symbole azwaki donc c'est ça baza mo ibele wana bazwaki ya bati musko bana mbambe mettre loba mo vieux di 15 lutadi la lobi maître solo penza na kati ya Londres donc ke ba ozwa bani yugu gari bon ngara imaka mwate les so meki na maître di 15 lutadi la ozana c mon babi maître di 15 solo la bien pour mutuka sik ngala bona kati na lokola so ngali bana mutuka na ngana matango nina matango pena na dondo na ngosala nga pe bien aso lobi il est qui batou mon père ben si batou tout mais mon kaka ben secteur qui fait rigola toi ni to ko fa ben ngai batou tout abenga ki tout le monde o azala ki na temps ayaki wazaki ni pe na tante ayi na été c'est ça ko film la ben ngai batou tout soko tali affiche sala ki mona ba komba batou tout zaki na ya fait rigola pe zala ki soko ayaki na été yimo ebile pourquoi ayaki te ils ont une invitation à tout le monde dans la quartier. Piège, piège, pour confiance à bon, moi piège, mon cap pour mon kilé mona. 2 secondes dans quartier la terre, yaka invitation. Dans mon collègue dans mon toit dans la quartier la terre na tikakae, pourtant on a payé moi 10 000. Baby Star War. À l'écran il y a quartier la terre, mazaki na podium. Mon collègue dans Gabana, il parle dans la quartier la terre, azaki na podium. Vous avez une invitation à tout le monde. Quand vous avez un temps, n'est-ce pas ça la Jos Dine. Azaki na tante yango ya kité c'est ça on ya kité po ba ndeka mukilizaka ramba beka osimisa bango tushi ya monde ba boy na bango koya non eza pona bongo te gabana zalaki on a tushi ni azwaki gabana moi gabana fait gola za moi na ndenga beti ndenga polémique te na moi na ndenga vitesse ya musique fait gola za dali de gabana msusu moi j'ai na ndenga beti na ignorer te ba fan club ya gabana na ndenga mabete na ndenga ki ya fait gola. C'est ça. Non, ils ont un bon côté. Ils ont tout le monde. Oh, les gars, dans le quartier, on a fait le faire retourner. Ils ont quitté pour la nuit. On peut se raison là. C'est ça. Donc, ils ont une invitation à tout le monde. Oh, les gars, dans le quartier, à tout ça, là, 2 semaines. À tout ça, là, 2 jours. À tout ça, là, 3 jours. Ils ont une invitation à tout le monde. Ah. Binomo boyo ki nenge aso alobi ezaki na invitation à tout le monde. Oh, yaki na été ils ont ndenge polémique te. Joël Nzola toi-même Tissé, Freddy Makambu les bourgeois, Bella de London, babi moi sans la mina munene na côte à Londres, Bella de London, mère d'Estrocadé ou maman chérie balobi, son obété biloko fola que ça biloko ba chaussette on yete, na kini zana on te de ngam tel boso na betango, chaussette à nez à filet de na ba ketcho de na boy na aso mo na penet kandi na opese pe te na fronto te na ndeka émission na obunda na kaka pona koma pe loko bango mais te bilo ka mère d'Estrocadé donc habité nata sakana nango donc ça va mon papa mère d'Estrocadé merci na ba cadeau chez Nathan ça linga pe bien merci mère d'Estrocadé na ba cadeau baninga yo kuto sepela potaka ozu karo sepeli ozu teme o sepeli donc yo muta malamu eza mon papa MC Mingiedi mon papa chéri balobi ntsunga na ntsunga MC Mingiedi umena na yo bambote belé aso lo mo boye bat bazolinga bayeba yo za muto quartier latin balobi ndetika ka fali na soleil bazoela kirwa o fali lobinga na za roi ya masolo ya quartier latin soleil pa lobinga pe na za roi siko pona yo balobi to tuna question na mopao na lobaka injour so na zut mukolo na koza chance wana kokuta na mopao ngape na kotuna ye question na mais le kola pe na kute na yo ozaka na ndako wana yo koyeba pe masolo ko clairci biso masolo ya fali na soleil ba wela kirwa bon ngana sikalo yo kango te na yebi yango pete yo mto tuninga siko mais ils allaient bien ata moninga ngana za aso Ferrari un simple travailleur na quartier latin depuis na kota quartier latin azara simple travailleur il est na simple travailleur moni so kuta na fali tuna question o beto tuni soleil kuta na soleil tuni ponga na réponse va pesa banga no ga rando non rando nana Fali na président soleil El Marabia basalami bele di Cap la merveille Guy Van Bron de Bodina
salame belero nsole donc sokuta na bango sola na bango ba pesa ba réponse kitoko komona oka boni to sa no rankine te komona sobo rankine pour na bénéficier na nani on suppose na moto to na succès te yango bozo banga no za rankine moni ko za rankine ba bota mana ba uta na li mama muso bota mana rankine te a to za na succès ndeni on no rankine te ba te belé na mondo ba célèbre ba la ba rankine te misuku ta célèbre mazape pasteur est-ce que pasteur oza rankine na moto pour ya terre na le banzamba terre bolingo akoza rankine jamais so yimo pasteur azote ya bolingo za rankine moi te ko bomi image ya bible mokili ya rabo chacun à son ndenge babi chacun a son ndenge aso alobi na profiter na pesa ba mbote belé pa ya mama pasa makinda balobi mokonja ba soirée na kati ya Londres babi sepelas donc masolo ba soirée tout botikla mama pasa makinda na pesa ba mbote ya trop pa ya mama Milinzemba mutema ya tous pepele ya mbetelo balobi masolo likelemba balobi mama Milinzemba yesa zo mukanda de mundela yebi na kati ya Londres ba mbote ya trop pa ya yemoko bobo la koko balobi ye penza aza awa bobo mobala mwindu aso tokomi na biso na presque pena na suki émission na biso moi démon moi libanga moi numéro balobi po yo bon yo kutu madame numéro ezate po madame de azawa ya kozwa camion malgré bozwi te mais azaka kazo consoler oti vacances ici la kozonga na ye office madame mambo te ça bien mazo pesa ba fanya so balinga quartier la tête balinga so Ferrari balinga ko folomide les quadras ambote belé dernière parole en ngezaka que non tous la moté ma kimia tous la disque qu'est-ce que zoya parce que sentir to comprendre niveau na travail pour que le batro est important et rata l'importance c'est un autre combinaison natanga na pesa programme nanga na discuter pour na kamutu ka uto suto bike kofi azaka compliqué parce que dans boy na suko solo interview comme nino na ninga na tsanzembu me makamu ezaki boy na yeba ka ngai nazo pesa programme nanga ngai yeba ko tse combinaison ngai na pesa programme nanga boza kimia disque zoya pour comprendre le boulot au sentir niveau ni travail au salama quartier latin raté Christophe Kazada est bien ok quartier latin Karimboka masala ngai Coxon Madera en direct de Panama masalanga Michel Samba triple brassard ma solo Zayabino Seigneur X Tatou Sambila international Chebu ma solo Pepele donc batutu balinga so Ferrari boza kimia même yo pena tana bi kolinga nga dozano kimia o sepela ko madame Mbotete on appelle si madame nanga Mbote belé donc place à Zale c'est bon numéro nanga 09 98 03 99 56 09 98 03 99 56. Merci à ça. Merci Nata. Voilà, to comme pena na souke émission bino boyoki aso ndinga peseli balobi ko keneli bosisa ko komate bino bolobaki te le club so aso balobi ya katani yazani na problème mutu te azani na kanda te le bele lo te po ya kenda pe poto liboso na bango pe ya kenda poto te donc et ça na polémique te yo mutu si chance ko za mutu ka yebela ka carburant pesa passer ah so ko te ka ngope yo ka so pe ko bono defa au simbisi téléphone na station ke au défi carburant yo ka kapoto mona pe mi bazwa de l'opélo oté aso azana epela soda azana pemi na mopao arozwa kaka ata 2060 arozwa na ya azasi na profiter na pesa bambote na ngai pa ya Mireille Nana Nana penza wana pena balubi belle sœur Nana bambote belé pa ya te liste ngiza piti katena pardon en kumputu bambote ebele pa ya Freddy Makambu les bourgeois maître Dickens Lutadi là mes condoléances na famille mobimba ya l'hôtel Otilo mon oncle Otokufela grand frère naye en tout cas tous apenda na motema na biso mobimba nzama peso makasi noko nanga l'hôtel Otilo balobi liwe ya pona moto nyonso tu na pesi izi mayele bambote belé kokotuka di vilaku balobi pena ba staff fermier d'Epstrocadero kokotuka di vilaku papi kelekele même nzambe Chantal Makumba mama modé mama chérie mama modé na biki na ba fête na osepela nanga po babi yokutu muté malamu mama modé Makumba bambote belé na pesi Joël Nzola toi même tissé bambote belé bino nyonso bolingaka na ta mal à l'aise Adela Lema Nana Nzala kazi babi wana pina belle sœur na ta mal à l'aise Nana Nzala kazi
nana nzala kazi mwasi kitoko na kata France mufia bongo na mona ete bana bana osola tutu na WhatsApp nana nzala kazi umila na yo bobo bola koko mutu na moi mutu de moi oza pena na mutema mobala mwindu balobi yo po bongisa poto te mte bongisi mon vieux succès mon CCM umila na yo champagne bambo te belé lobi no zana likambo soso obi singa monti non napesaka mwana nga orchide basala mibele donc mwana mundele ya pembe asapesi mwana yenga pe na profite na pesa mwana nga brashina nkwako mikiliste karate azala pembe na bino na bokadeka mwana bela de London. Merci à toi mon caméraman beni balbi mwana mukena misape mikolo fubo muna eponga na mona beauté za mwa mbalo tu as chassé so bomoni en tout cas et ça bien bye bye.